Makasi na yo yawe kangolanga à suivre. Na zobenga bandeko nyonso ya Kinshasa ya partout oyo ba lingaka toujours yeso akota likambo na bango toza na programme munene oyo ezobanda le 7, le 8, le 9, le 10 juillet na église ya Jésus réponse oyo ezotambusa na visionnaire mama Esther Malela Londi Mama 100 jours. Et c'est comment on a passé Azate. Et c'est comment ce qui est écrit est écrit. Il y a un bisonioso parce que dans le programme wana bakolobela étoile na yo est brillé. Yo mutu parfois étoile na yo ba etufa ngona bandoki parfois ba limite ba changer identité. Makambo ozo vivre parfois à cause de l'identité mo ba pesa yo ba etufa étoile na yo. Metant royal liboso akolo lokola nkolo la mona kana yaza ki talata loba pona ngai Yesu loba pona ngai sakola pona ngai Yesu sakola pona nga à suivre à kosakola koloba akomi moza linza les to ya biso to kumisa nzambe nzamba akomi moza na donc les 6 les 7 les 8 les 10 tous à la biso nyonso na banda je comprends banda tibangu boya ebele nzamba balela aratakate nazalama totombola nzambe eli lama sabakatani à suivre wana je crois eza mama ya sika kala vikite ezobima nango nzambe apambola bino tokozala wana toyembela nzambe totombola nzambe mama 100 jours ese komama moto akoefase aza te à suivre étoile auquel ton étoile brille les ténèbres ne régneront pas toujours ba yoso azoluka ko etufe otika na molili yaka nzambe wana kotatola na ye toyembela ye yonde pole na ngai oyo nachelaka motema yone mwina na ngai inzela oyo nabilaka à suivre les 6 les 7 les 8 les 9 les 10 juillet na bandal nimo webika bandal bisengo. Moko mama 100 jours à longwa na bandal te mama 100 jours azali ningi bazokanisa mama 100 jours à longwa mama 100 jours à longwa te mama 100 jours aza toujours na bandal to longwa na pano na biso auto zalaki kuna na inga mama 100 jours église ekoma na Chibangu avenue 1288 bandeko référence boza na yango siko boza référence na bino arrêt na biso yango kin marché bozo mona kin marché yango tango yozo uta victoire ozo uta lemba ozo uta kingasanya suka ozo uta aéroport ozo uta passa tango kokoma na victoire ozwa taxi ya Bandel Chibangu ato ziki kitambo magasin bakokitisa yo na arrêt oyo kin marché arrêt na biso eza kin marché okiti wana okatisi na ngambo okomona pano na biso eza wana bache mama 100 jours apandi maboko okoti wana na couloir wana tina suka okomona adresse église mama 100 jours na Bundi 88 je répète Bundi 88 Bandel Chibangu bien nommé yaka mikolo témoignage o ekota yo pe comme okota na kati ya liste ba témoigner na kati ya église yango tozosenga na bino soka uti kitambo magasin outi upen outi bakote oyo bakitambo okozwa transport ya bandal ekokitisa na arrêt Chibangu okitika na kin marché ata soki ozwi transport ya victoire euti bakote kitambo ekoleka kaka na pano na biso ekoleka na arrêt Chibangu okiti wana ale ozwi couloir yaka bien aimé